olandi kwanga na banda koyebisa yo kotalaka nsima te soki otali nsima okomona Félix na Kabila bazosaka na badiama na baor bazobina tour na biso tolia na biso Murumba otiki Fayulu na nani? Otiki Lamuka na nani? Olandi kwanga olandi Ndakala Matamba ekosi yo omuno otali nsima mbala ebele nazoyebisa kotalaka nsima te soki otali nsima okomona Kabila bazobina na Félix bazosakana na mbongo ya Congo bazopakola na nzoto bango mibale bazobengana bakombo Shinagambo Fachibeton Shinagambo Fachibeton bazobina na mbongo ya Congo yo tali nsima oluli ukomeke kwa mungwa isili Murumba utiki kwanga olandi be kwanga utiki kombana nani utiki Lamuka na nani moninga na Murumba Mumba kei alandi Matamba bala Kinshasa biso nyonso balingi batumbola biso boyoki bozala Tchempo lobi tokutana na palais de justice topanza nteke toke koyamba moto te toke koaccompagner leader na biso oyo balingi basakana na ye bango ata Félix apakoli nie aza kaka Fachi Beton ata chemise aza kopasuka bakomi kolata bongo ya bino basakana na ye bafwa bashala lobi biso nyonso bampangi ya main bakomba ziama benu bo tudengana ku palais de la justice benu bo bek tusekinina bawe tidi ambu bamvafila wa mutu wakangwanga Fachi Beton betu wetu Fayulu tusekilina benu bo tudengana ku palais de justice bangwashina munu bampangi ya munu bafwa bashala balingi bameka mais nasengi na yo Félix Tshilombo tala makambo oyo basala eza na likambo oyo elinga koleka na mboko nzambe asundi biso bino bolingi boluka yango bongo soki batie Félix mise na kizo etali biso na nini biso etali biso na nini bani balongola Félix etali biso na nini ntango mwamba komi président etali biso na nini omoni ke lokoso bomoni pena bozwi pouvoir yango wana pouvoir ya nkuku bino bomomema bato outrage au chef de l'état tala biso tomesana nango grand guerrier kingunza kya Kimbangu Kingunza kya Fayulu Kingunza kya Kimbangu kya Mbumba Philippe tolingi to telema tala ne bokomisi ba Congo ekombilanga na bino tongo bobengi alo atu envoie $100 à Tindi. Allô, à tout, envoie 10 véhicules à Tindi. Bozo sakana. Fayulu la bozo sakana na ya, bozo sakana fa. Bisonde, ba général Lamuka. Ligne rouge à Lamuka, Daniel Saf. Nanda lo bango banda kala. Leader na mboko yo. Bobenganga leader d'intermédiaire. Mukeba ya longwe lokola communicateur à Lamuka. Déception pour na Daniel Safou. Ali ata ipona combat ya Lamuka azali susute babengi yango débauchage wana etali biso te azalaki moninga na bitumba mais faut reconnaître qu'aza député provincial dans l'ordre sociologique c'est un leader mineur Daniel Saf aza leader majeur soki basatakaki na baleader majeur tonga tozala dessus mais ndeti bake bazwi bangola mike batiki banjoku Fumuki Mbanga alobaki bokobunda bitumba oyo na sanda bitumba bokobunda mingi bakokufa ebele bakosomba bango lokola makaya bokola mapa yo moni tele basombaka bango Kabila bandi kosomba na mutali boso Sami Badibanga asombi aya sombi nani Chibala aya sombi IDPS aya sombi Félix Yemoko pona ni toka soli pona kolobango toka na pasi na mutema ti tu as bradé la lutte ton nom tambola na nzela objectif dans zakinini obtenir le changement. Le changement par définition c'était mettre Kabila à côté. Il n'a pas un pouvoir politique. Papa Félix Sungabiso, il n'a pas un pouvoir politique.
2 ans yango 0. Balobi Fayulu 0 papa 0. Fayulu a soutien à FCC à Zolu Kako ça fait. Fayulu a soutien peuple. Ceux qui Fayulu qui n'a besoin FCC, Fayulu nga ozala président de la République. Yango na ebisi bino mbo Kagame alobati. Hein? Mkonzi na bango. Alobati. Nous devons respecter cet homme-là. Il a refusé et le pouvoir et l'argent. Nous lui devons respect et considération. Paul Kagame. Ce qui est muto aux impata na wabino fingaka Fayulu mitalio parce que au moni mutu soki azana malédiction tala banganga nzambe basakana na bango te babandaki liboso na ambongo asungi biso esiko tokombi lelo les églises santo catholique papa cardinal ambongo asungi biso ozola nangai mais toki olamuka na tongo batu bakomi kofinga ambongo bafandi kaka la te bakomi kofinga même papa Simon mais mboka nino tonto zo mababe ni tonto la kisana bana na biso bakoya lobi lokoso o nyoso bozomona lokoso yozo kate elongo mamba Congo comme bamboka o ngai $30 na ngai o ngai $10 na ngai o batindela ngai yo kaka makambambongo hein madia makamba mbongo kaka hein asko bonbo kotisa na ba yaya na biso lo biso ba Fayulu bazate za biso soki bambemba bazate za biso to kotalisa bana na biso ni lokoso na longwe kasi na longwe la muka te la muka eza ya moto te la muka ya lisanga ya bakongomani mpona kotambwa na nzela ya mbongo wana na tikali na la muka na kokoba ne tumba wana na longwe mpona kopamela bokabwanya bikolo oyo ezali na nzela ya Fayulu na Mozito Fayulu alobi te bakende kokwesa bokonzi ya Félix nga alobi likanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto nga nafingaki moto te nabi likanisi wana yali mabe ekopelisa mboka moto soko lelo tokei Félix akwei ntango azwi bokonzi Fayulu yanola Congo toali na makoki ya kosalisa mapono nsima ya sanza misala. Est-ce qu'on peut organiser des élections dans 3 mois, 4 mois? Tokokate makile egangi nga moluba na zongi epa ya baluba epa ya Félix nga nayaka lamuka nga na kimoluba oyo balobi makile egangi po balobi nga na kose bango makambo ebongo likambo ya misa monoko makile egangi po omoni tribalisme ezaka ndeni bakoloba no te moluba bakoloba ngo babombi yango ekokota na moto ya bato te mokolo ekokoma moto bato babundi babomani makile egangi ngo bani c'est pas du tribalisme makile egangi ye Fayulu na ndako na ye Mozito na ndako na ye tango bako na etando eke nikola baninga na ye balobaka makile egangi bakoloka yango te bobi baningi basombanga yango ngai ndunda yango nini ngai bobi basombi ngai na koyano bobi dialogue ye moko Fayulu plan de sortie de crise tosango nani na dialogue te nani na bitumba plan de sortie de crise c'est pas un dialogue le plan de sortie de crise c'est pas un dialogue ngai moto na ko créer dialogue na la muka le plan de sortie de crise de réforme et ko senga ni to vanda na mesa te